Mbote na bino bande konanga na kati na nkolo. Naeli bino message moko osunga bino o baye bagate baye bake église ya Bostra ya Mama Olangi ya Marcelo Naba Mususu ezab église moko oyo Nzambe ayebi bango te. Tota nano yo. Bomoni bato Nzambe ayebi bango te. Cela veut dire que ceux qui va délivrer au kuna un jour reçoit réussite. Parce que délivrance na yo et où t'es pas Nzambe te. Merci beaucoup. Alors, naya examiner mususu. Mais mususu wana moyen d'examiner mozate. Tota nanu oyo soke ko lakisa ego zala malo mingi oyo voilà. Alors, na cité, na banji, na bouki ko kende susu na moko, yasuka, suki to ko tala yango muke, malheureusement, et pas malheureusement, il me dit, le lion qui est tombé, c'est Mobutu. Les chimpanzés qui sont tombés, ce sont ces ministres qu'on appelait en ces temps-là les mouvanciers. Et un autre, on l'appelait King Kester, Emenea. C'est lui qui a fait qu'on parle comme on parle là. Yo sananga yo kebano kutana yo mbendre moroboe. Voilà. Alors, ekoki. Donc bande konanga bato nyonso na lakisi. Na otanya meba kuma wa msona l'électricité. Nzambe ayebi bango te. Nzambe ayebi bango te. Donc soki yoti lelo osambela na église wana ozo commettre péché de participation. Okotanga ngo na 2 Jean 10 à 11. Soki okoyoka makama mosala na Nzambe te. O naza koloba yebaka yango ke okokota par la porte large. Okokende na séjour de mort. Et séjour de mort et kokinotika yo na enfer. Vous êtes prévenus. Nazo chama na monokote nazo ebisapna solo. Tala mateya ezo le kapa ya pasteur ce que évangéliste Bostra Bameko. Tala mateya eleka imaneko le kapa ya Mama Olangi. Tala mateya eleka kapa ya Marcelo. Tala mateya eleka kapa ya Tony Silas. Tala mateya eleka kapa ya Makanzu. Tala mateya eleka kapa ya Walesa. Tala comportement ya Denis Lesi. Tala mateya eleka kapa ya Kwetu. Tala mateya eleka kapa ya Mama Kalanga. Tala mateya eleka kapa ya Mama Saladi Suki Sharufa. Tala Micheline. Tala bamate eleka kapa ya Jean-François Yifonge. Bande unanga nazo mema bino musika te de gauche à droite te. Batu wana nyonso ngana uti kotanga. Nzambe ayebeta mutu moko te. Peut-être yo kocha tembe po yebite. Okocha tembe ko po yo yebite. Mais nga mosala Nzambe nazo bana yo ke bato nyonso na tangi baze belé. Bato nyonso na tangi Nzambe ayebi na bango ta moko te. Bon, bomoni mikolo yo eutongi na pona Bostra na lekaki pona no bana bino ke ayibi na yete. Tango bozolo bo frandi. Oh bazo tindle bambongo tout ça. Azo kanga mutu na maboko te ayibite.
mais seulement ezali ba mongo oyo ezaka ye mokote ba mama Olangi ba Marcelo ba Tony Silas ba Makanzu ba Walesa ba Francilola ba Delilesi ba Kwetu ba Kalanga ba bimisango batu bana nzambe par envoûtement omona biso soko lingi mutape so offrande omona bisa peso 500 1000 rarement 3000 2000 koseme mais ya bango za kandengo na te bango na mutaro se moka 15000 10000 5000 3000 2000 et puis ya mona soko ba tuso ko na ba montant ba 2 millions ba 1 million parce que ba mbongo wango bazo bimisango bana na nzambe na ndenge ya ndenge ya pana bango. Donc batu nyonso boyonga na tangi awa ce sont des satanistes. Je vais vous expliquer quelle différence y a-t-il entre les satanistes et les sorciers. Alors, sorcier aza mutu oyo ba botiye aza le kati ya libumu aebe le côté ba pese kindoki. Yona benga ka sorcier. Mais après avoir comme un âge à conscience il y a 3 ans, il se réalisera que aza mutu monde à part à partir de l'âge de 3 ans. Parce que abandi ko yebaki baza ko bimise na monde moko oza parallèle na oyabiso. Ba mususu apesa ba na kati ya libomote mais tant aza minette, tant aza pendant moins de 10 ans. Parce que si on t'a dit au cola, au PC loco, et cause la mon boulot, à Kokolo, tout ça. Surtout âge à moins de 6 ans. Pas une dévée la gaba. Mais il paraît, ça rappelle même à 15 ans, 14 ans, mais ça facteur rare. Le col les ailes loco yamabe, ça en souvent, tant moins dans libomo, ou bien tant moins botamine, ne pas qu'il ait classe, ne pas qu'il ait colia, tout ça, d'abord moins de 10 ans, moins de 15 ans, ça va aller. C'est-à-dire, il y a le cas qui a monté. Mais dans un certain moment, à un certain temps, à koyeba que eza banzela ma bé. Tant amelima kila, oyebe bisi motema, a koyeba que zelo ma bé. Mais seulement eloko ngo eza na nzoto na ye eza ya yete. Esprit wana eza en communion na yote na famille na yete. Parce que eza eloko ya muto yo oya pesa ki yango. Ya wana moni balba ndoki soba. Ale mwana na ye oya lingi mais yete muta leye esprit wana na monde à ténèbres bango mutu baponaka ba biso tozwa oyo soko lingi te yo moko yaka parce que yo polia misuni ya bati yo na bengi sorcier sataniste azanani sataniste ali mutu oyo akeko luka argent facile par Satan azo ambongo ebele soki yazo loba batu bayo kakaye. Ce qui puisse vrai, parce que il faut regarder bango. Et bandaka na nani, ou asaka succès makasi, boyebi na luka komo na awa, Francis Lola. Na banzi batu oyo, banana bakamanzambe, ba monaka Francis Lola, akenaka na Kinshasa, na puissance à kosanate a tondi sa stade, ba pesa ye ba soda, tamona na ba soda. O banana bakamanzambe, bayebi ke le kutango na zolo ba wezati a tondi sa stade plein attaque pasteur Francis Lola si waza ngai le kona za pasteur timu kona kufa na ntira pasteur puissance on za ba pesanga esprit saint on za nango timu kona kufa soki lelo na délivrer bateau baza maladi bateau bazo ilanga na ba moins de 30 40 kilos bateau bazo ilanga na ndenge ya ko bombama nous avons délivré bango jusqu'à ce que nous kende na liwa même avant un jour ce qui nous a koloba je vais continuer toujours à délivrer mais bango te bango sera un temps mona moto se sili boyoka bien makambo ka zolo na bino un certain temps moto e bandi ko sila soit bazuye sata bomiye bomona moto bandi sila za suyete Francis Lola boyoka yeli susu te boy psanga soki Francis Lola boyoka yeli susu alobaki za pasteur ngala na ye esili ta ngala na esili to mona ibanani ba Tony Silas na ba Makanzu Tony Silas ya ningisi monda lelo oyo aza ninga alaki
mais nga bato ba yebinga ndenge na zalaka ndenge ngona kana zati lelo o ba yebinga ndenge na zalaka ndenge ngona kana zalelo mais na kwa yeba na mingi te ndenge bango ba yebanaka parce que bango ezali ba magie bango ezali ya satana Jésus yebana de mingi te ba apôtre Paul ba yebana ko le Jésus Christ ayeba pa Jésus Christ ayeba pa bana ba yebaki Jésus Christ atela ba mboka boni fo yeba biloko wana ndenge biso basali na nzambe oya solo to yebana mingi te tozaka neti il faut mutan luka l'effort à découvrir nga mutu fala ndaba vidéo nanga tout ça à découvrir nga et puis pour remarquer biso bato basali na nzambe solo oya remarquer que toza combati au monde on a solo ba mission ba yeba be bato ba be pona yo tout ça ba ko ko wela yo pourquoi pona otika nzela ya nzambe otika la ba satana nzela ba détruire ba na nzambe metala ba bostra ba Tony Silas ba makanzu basala ke forte est-ce que ba on peut pas yeba basala ke fort mo côté au monde ga ba mo pepe mo yebu e ba tozo kaka mwana oyo Jean-François Ifonge tama yaki hein ayele lo ka ba 250 000 vies 250 000 vies est-ce que mosala nzambe solo soko ayele lo ba to kota les 10 000 mosala nzambe solo soko na mate ya lelo les mêmes jours to kota les 5 militaires ce que vous avez botte la YouTube na kocha mate ya solo ba to contredire la moté mais tala ba vie on a 200 300 difficilement 1500 difficilement 2000 pour nini parce que bato ya milimo mbindo bazo chauffer bino bozala na temps ya kotala vrai mate ya te et les satanistes sont de bons orateurs tant wazo loba mi fondima tala bosla soka zoloba tala Tony Silas soka zoloba tala makanzu soka zoloba tala kalanga soka zoloba tala Ifonge soka zoloba ndeko nanga même yo linga ngate mais soki na zoloba makambo oyo bona nanga soki bomoni nga zoloba mutu moko azo contester makambo nga zoloba aza satana aza na ndoki azomona soni pona zo bimisa bato wana ndenge bazali bato na tangi tala so babelaka et ça facile pour reconnaître les satanistes tala so babelaka tala Ifonge tala Marcelo toujours il est là tala Bosra tala Tony Silas tala Walesa tala Makanzu tala Mukuna tala Deniles tala Kwetu tala Karanga tala Sarufa tala Micheline kutu lelo oto beanga Micheline azwaki mwana ndeko na ye bazana le famille na bango mwana moko ya mwasi ka mwana ndeko ko moko ya mwasi abota peka mwana moko mais ba wuti église na Micheline tant bazongi 22 heures mwana mineur mwana ya 16 ans Micheline tinda ye akonosoma soki eloko nini wana mwana na komi na nzela ba violer soki na combien de personnes ala nanda kute baza koluka ye n'invite so ba retrouver donc j'ai wana Micheline na sali biso basala nzambe to comprendre loni ya sali mais soko za musala nzambe te pour comprendre tous à croire de nouveautés pour comprendre et ça moins difficile tala moi na moka na famille na moi c'est abota parce que mes sala l'équipe na famille wana ye ba uti na moi na église tala mutu uti na église pour wana examiner que mi pepa mabe ba uti na église aye na ndako azu moi na 16 ans ba kina na église atindi ye moi wana aizoni susté tawa kina ko sala ba akosombe loko ba violer ye sur na combien de personnes alors oya kendaki na ye bolobi ke musala nzambe hein en plus musala nzambe nyonso oza ko se déclarer pasteur soko za ya mwasi aza ange du ciel luko yeba ange du ciel aza nani bande kunanga bible zolo bana biso na 1 Timothée 5:24 kindo kia batu mususu ezaka facile so talika bozo comprendre oyo za mutamisala mais ya batu mususu bomba maka ezaka neti nzoto nkoba mutu so talika comportement na ye oyebi déjà que oyo c'est pas la peine
Obombani, mais rien ne restera caché éternellement devant Dieu. Bande konanga, batu nyonso na tangeli bino na liste oyo, nzambe yebi bango te. Ba Kwetu, Marcelo, groupe Olangi Bakenda, Bostra, Ifonge, Francis Lola, Denis Lesi, Kwetu, Kalanga, Sharufa, ba Micheline wana, nzambe yebi. Donc yoso ko kendeke kuna. Oboy ko yoka makambo passer Jacques Zazaro badina banza. Ngai na lobile yo. Na pesi bino le seul loko moko na bi, tala bango soko ye bango, remarquez babela kate. Bazaka tout surtout kitoko, soin, propre, makambo tout est bien. Bazako influencer bino, banda ko kitoko, ba fatile kitoko, makambo tout est bien. Tant yo moni biloko wona attiré yo, oyo sata tchepa na ye, olobi o musala na nzambe. Bataka bango te, mais biso ba oyo. Biso ba oyo. Ozako rouler mon nga lemso na siba ba yeko tout ayo bon. Ah. O fanda bo pon lemso mon passe bi ah na sani. Bitumba le nyonso bango bazana bitumba te. Bango bazana bitumba te. Tala ifongi bana bino yeba ye. 15 ans ngoyo bosoko be ka zobela. Ifongi na zumbi ka mutu moko. Banda bo yeba ça fait plus de 15 ans. Bosoko yo katam ko lo moko malade. Eza signe ya sataniste. Nazo laksa bino ba signe. Eza signe ya sataniste. Bostra, est-ce que vous savez que Bostra beli? Bon, le venez que vous nous savez, mais non, la Bible, tout ça, n'a pas celle dans Babela. La Bible, tout ça, n'a pas celle dans Babela. Apôtre Paul, azo ça m'a kamé Nzambe, mais azo kumba Paul ani. Paul ani azo kumba, mais combat. Apôtre Paul, nyoka Satan. Batu bazali kona yemo ebele, mais quand apôtre Paul na loboko, pan. Tala combat parce que nzambe solo. Tout ça toujours combattu. Batu na réseaux sociaux. Ba combattre yo. Batu oyo baza ba combattre donc tozande ngona. Jésus Christ. Je crois dans Jean 10 20 parce que banaye pourquoi bozolanda ezali boma. Et voilà. Donc tala maman langue. Alors ça bana ça batu banani. Jeune, il y a 21 jours à sec, la Bible est athée. Vous vous rendez compte? Batba Koufi, l'étape est kangiété. Donc il faut ngam trahi ça ok, azaki sataniste. Paul a l'obinini, dans Galates 1, 8 à 9. À des reprises, l'apôtre Paul prononce une malédiction à quiconque qui prêche un autre évangile. Maman lagi wana, ce qu'on lagi. Amano teya évangile ou abisote? 21 jours à sec, ils ont raté la Bible. D'ailleurs, 4 jours à sec, 4 jours jeûne à sec, la Bible est athée. Mais la Bible est 21 jours. Voilà. Donc, ndeko nangai, ozako bela zo bikate, talaka, olandaka ba enseignement ya nani. Oyo Bostra, banani, comment on va banani? Bah Marcelo, d'ailleurs tout Marcelo ça la délivrance. Marcelo c'est un sataniste. Ça la délivrance. Tous les jours il est là pour parler. Tous les jours il est là pour parler. Mais c'est pas possible. Ngai na sali à combien de jours? Nazo le kate. Mais nazo la batwazo benga me pas standard ni matériau total ko ta biso ata matériau moko te. Ya ngo boni lelo nazo le ka. Mais jeudi, je crois le vendredi, bon moi na le kate. Sur la salle fort samedi, samedi dimanche. Ce qui était mois prochain ni semaine prochaine. Parce que nous avons la délivrance, nous avons la mateya, nous avons la nyonswana. Donc, ceux qui ont la lobby yo, Marcelo a moussa nzambete, ceux qui ont discuté, donc vraiment aux anos musika. Ceux qui ont la lobby yo, Bostra a nzambete. Bostra a ça un anniversaire d'église, oyo moussa nzambe ko ça ngote, aza imote. Ceux qui ont moussa nzambe ko ça na église anniversaire, batwazo olia basani, mais non, aza moussa nzambete. Bible c'est un serviteur inutile. Matthieu 25-30, c'est un serviteur inutile. Dans 2 Pierre 2-17, ce sont des fontaines sans eau. Des fontaines sans eau. Bateau sur la tangile binoyo. Non, et le côté. Bateau sur la moussala nzambe, nanini. Donc, il n'y a pas de verset. Mais le verset, au bino botanga yango. Parce que si on a bien atteint la cabine, n'a pas encouragé binoté. Voilà. Mais bah, oyo balingamba comme nzambe, bah on a verset oyo nazo pesa bino. 2
2 Timothée 2, 19. Yokana 2 Timothée 2, 19 albinini. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. 2 Timothée 2, 19. Bible un prédicateur de l'évangile, je précise, hein, un prédicateur de l'évangile doit être impérativement un croyant né de nouveau. 2 Corinthiens 5, 17. Il doit mener encore impérativement une vie d'humilité. C'est-à-dire qu'il soit humble. Bomoni Marcelo, orgueil. Biloko ya Marcelo so kotaliza ngo nzambete, mais je comprends de l'autre côté parce que vous êtes envoûté. Balobi Lisusu, il doit mener impérativement une vie d'humilité, c'est-à-dire qu'il soit humble. 1 Pierre 5, 6. 1 Pierre 5, 6. Proverbe 15, 33. Nabanzi Bolandi. Batonga na tangia wa soki okende pa bonde la pona yo. Toke ne ko sambela kuna ozo commettre le péché de participation. De Jean 10 à 11. Donc ndeko nga so okufi avant, okemba na maoli felo na konti na ye parce que oboye ko yoka. Soko lingo ba musala na Nzambe, bando talaka ba enseignement na ye. Ngala zote ya quelle différence y a-t-il entre amour du prochain et amour fraternel? Parce que amour du prochain c'est le mususu, amour fraternel peut être le mususu. Mais batu balingite. Batu balingi nini? Ndenge ye azote ya kawana makambo ya bandoki nani brosta. Azote ya mabete. Azote ya combat spirituel. Azote ya mabete. Mais ça Nzambe te. Biloko epeleza kuneza ba ya bisote. Ba anniversaire, ateyaka morte, ateyaka paramolte, ateyaka ninite, il vient sur le même thème mikono sur ta sana. Ah mais non, et comme c'est nini, et comme ko kabola famille. Ce que comme exagéré, et comme ko kabola famille, ndenge maman langi akaboli bate belé avant kufa. Alors c'est quoi ça? Boy sanga d'après bino, o langi sikoyo na mwasine bazawapi. Bazawapi, aux fanatiques. Moi, j'ai toujours dit à mes fidèles, des brebis de Jésus-Christ, ne soyez pas mes fanatiques. Soyez plutôt des fanatiques de la parole de Dieu. Mais vous êtes fanatique, bien que bon dimanche nanga eza kusakanate, mais vous êtes fanatique nangate. Alors, si vous êtes fanatique, il y a muto azam sala nzambete. Okotikala. Tela to sur exemple d'iPhone. Aina 250 000 les loyo au fur et à mesure nous allons faire comprendre les bateaux, bazako landaye a kenene mi côté musique, a tikali siko na ba 30 000. Tant on sous on a 5 000 batailles, 6 000. Mais où sont partis les 150 000? D'accord? Est-ce que move azaki na ngota kwa yaki? Eza su yango te sataniste. Mate ya nini a bien oye aye atei bino. Pesanga de oye atei bien ya bino on na corriger te. So ki bomoni mosala na Nzambe azana ba faute na ba enseignement na ye. Ba faute grave neti Marcelo. So bomoni mosala na Nzambe a blessa batu. Yo mo yeba déjà que ana ngamo mususu. Ce n'est pas que baba na osala yo suki ba biloko ndenge yeba déjà que azana ngamo mususu ana ngamo bisote. Mosala na Nzambe azana te pas blessa batu. Mosala na Nzambe azana te pas prêcher ba enseignement ma bé. Ba fausse doctrine. Ah non. Marcelo Zoloba si on a la moi, il faut la goûter d'abord. Ah, lobby hollandais. Lobby hollandais. Ah non, on est donc, vidéo, yo se rejoint. Ndekonanga, partagez massivement. Ce que vous êtes chrétiens, pour que sabatu, partagez en Ngai makama bostrande bazolo bane makambongo. On est allé ngaite. Na lobby, na lo sali loko pour na yangote. Parce que avant ba kangai na makambongo. Na lobela kaye pona kosala anniversaire na église. Musala Nzambe parce que ayebi na été parce que bosra sala cours biblique té. A débrouillaka ne ba il faut que ba débrouillaka. Mais le ko la tanga atangi pe bible mingi abaniko ko ba même makamwana. Bible le biso boy.
ne pas utiliser le nom du Seigneur Jésus-Christ comme une formule magique. Donc, on a utiliser comme Jésus-Christ comme une formule magique. Alors, on peut se verser Kotanga na Actes des Apôtres 16 à 19. Actes des Apôtres 16 à 19. Actes des Apôtres 13, 6 à 12. Actes des Apôtres 19, 13 à 20. Donc, ma verset Oyo, exemple, bato na tia na obenga bino ba pasteur. Nzambe ebeta mokote. Na age nanga. Na koko leka awa te, pona lo banamelo likabo alikuta. Bato ba yebinga, o ba yebinga ko sakate. Oyo nyuso momona tangi awata moko za musala nzambe zate. Nazoka ba mame belawa, papa na silisi basala nzambe nyonso ya kombo na zuria. Ngabi tangi na ba komona ba. Tangi na ba komona ngabi mama bango nyonso musala nzambe zate. Sikoyo oyeba musala nzambe okobika. Pebiki. Nazata nabi nyonso otangi ngai oyo ba mpona ba denilesi ba dadi tout ça nabi musala nzambe azate na bango nyonso. Ko chate mbete po nzambe ko lakisa yo. Oya tindi yo awa ayebi pourquoi tindi yo. Bato nyonso soka délivrer yo boko nga soka délivrer yo. Yo monika délivrer yo, hein? O sala réussite. Parce que délivrance wana eza de commun accord yena Satan. Ba libérer yo quelque temps. Bongo réussite on so sali faut pas okufa. C'est le moment ya ko commencer na nzamba solo. O eza na mato ya koyoka ayoka. O ya bona yeko yoka pe ayoka. C'est pour cela ce qui nzamba tinyo pa musala nzamba solo. Ozolanda ba enseignement ya bien. Au moni vie na yo ezo changer, o mikitisa. Sala tout, o mikitisa. S'il faut senga pardon, senga yango, ba yo ka solité la pardon. Parce que so ça il faut pas, o ekoela yo yebité. Nzambe so ka tindio epai, batela epai wana. Si tu epai moi tindio, ozui bolamu. Batela. Sinon to ko simba muto ko yolela na wese mko mususu. Yeba ke somu tabani ko yolela na wese, eza susu, eza grave hein. So ba yolela li wese na wese, li wezo ya. Alors, on ne peut pas servir deux maîtres. Matthieu 6, 24. D'accord. J'ai été pasteur en même temps sataniste. Oh. Bible, Matthieu 6, 24. Ce qu'on a servir deux maîtres, au kokende mingi, et pas y a bateau la puissance, donc, on va servir Nzambe na satate. On va servir mutu moko diable. On va servir Nzambe na satate. Jamais ils ont raté, paix est impossible. Bandeko, o bozo landangai na banzi bozo kanga. Ba kombo ñu so tangeli bino. Bostra, église à Bostra, église ya Mamo Langi, église ya Marcelo, ya Tony Silas, ya Makanzu, ya Walesa, ya Mukuna, ya Mbiye, ya Kalambai, ya Francis Lola, ya Denis Lesi, ya Kwetu, Kalanga, Sharufa, Micheline, na bato balandaka ifonge. Soki yoko yoka te etali yo ngana sali la sali devoir nanga ya ko informer bino na pesi bino ba signe o elakisa ke boy bino mona mama kala tala age mama kala ko bino bino ko ke maladi yana bisaka bino mwana akufa kanani misamo azaka sataniste te misamo akenai ko kota ko zwe loko akoki ko futa te babomiye parce que satana ba sataniste na ye ba kuma kami bagya ko sakana te ya ezra moi c'est la mbali abomba ka bango ba kombata ka bango te aboma pe bango te aboma kama oya mikemike so boyi yo kima mais bango yo eto makana ba sarufa ba kuna ba ajini bino mona ba belaka mais yo tala ba vrai passer la nzamba belaka ezra base la bibali ben 16 tala ba tosuna mona passer mo tala ba intercesseurs la plupart ba santé ba ndokité ba santé ba ça toujours ma b pourquoi
parce que yo pasteur ok pour na bango parce que ba intercesseurs ba sangana na bandoki ay ba bisa bango ba intercesseurs nyonso oyo bazana kindoki te ba centre bango za tous mabe yango na salaka eloko mo na lobaka l'église ba pour ba intercesseurs te mutu nyonso fa intercesseur soki yo zui bango wana otie bango wana o exposer bango mais ezana ba pasteur belé bazo sala makambo nzambe bayebi na bango te nini bazo sala donc bande ko ngai na suki parce que na utiliser ba verset nyonso bato nyonso na tangi ils ont des comptes à rendre au Seigneur tôt ou tard bango bayebi ba okende et bango nyonso na tangi bayebi ke ngai na côté na bango ni na sorcellerie mais na sataniste bamona ngate parce que bato mutu bakwafa ba sorcier bato ba sataniste mutu bakwafa ba sorcier donc sataniste so mutu zonga oya olia yo même sando kia ko boma bango parce que bango ba ministre da bango et biso ba ministre na Nzambe mais akosa la ngote parce que ba tata moko mama moko allo bandeko Nzambe pa mo labino na bosana ki fera pesa bino numéro nanga ne bandeli pour nous na bamusu bazo komelanga mais pasteur ndeni obosana ba numéro ngana yeba susté ba numéro na pesa pe susté les musu na pesa ngona se batu na pesa na se pour mutala dati na suka mais il semblerait que batu soit na suka bazo zo numéro te musu so lobby na pesa numéro mais ngalo ba mba numéro nanga ezali 06 51 03 90 89 06 au bazali libanda 0033 6 51 03 92 89 92 là nous ndé au bazana kati ya France 06 51 03 92 89. Voilà, donc on a mis un clairement. Ce qu'on t'a délivré, c'est Bostra, c'est l'église de Maman Micheline, c'est Marcelo que tu as délivré parce qu'il n'a pas le temps. Oh, Tony Silas, oh, Banani, Makanzu, oh, Walesa, oh, Mukuna, Denis Lessi, surtout Kwetu, Kalanga, Sharufa et les autres, Bambiye, Bakalambaye, Yeba Yangoke. Okozwa réussite un jour parce que baza nzambete baza moli mosaté botanga eloko nini osala na bango avec des apôtres 16 à 19 botanga eloko eza na kati ya nzoto bango eza nini botanga on a avec des apôtres 16 à 19 basala la rande yango wana merci beaucoup nzambe pambola bino à la prochaine occasion.